Merci Nabino Banso o bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na branche na biso ya Ezui oyo tolobaka tozali bongo na Océan du Congo na molobeli yango Océan de la presse congolaise ya mboketo kota na Ezui ya mokolo mwalelo esengeli ete vraiment na pesa balandi ya biso penza ya Océan du Congo mbote bipai biso ezwami bino pe kimia nzambe tata eingela o mabota mabino pe na pesa bongo ba abonné na biso ya Océan du Congo bazali bongo ko s'abonner massivement. En tout cas, mbote la bilo bisika biso bozali pe na sengi les sous ete bo s'abonner encore une fois massivement pambate a na ezui ezali bongo esika oyo tolobaka totiaka bongo litono na nzete poete ebengama i ndenge bolobaka lokota il français on met le point sur les i donc a na ezui tozali bongo ko simba couche nyonso pe kolobela moto nyonso pambate mai oto zali koloba en tout cas bande kolanga vraiment bolimbisi nazali bon na plateau pardon s'il vous plaît hein? Naza en direct émission allô bonjour Naza en direct émission na on rappelé ah merci beaucoup ah merci bande kolangai vraiment les qui appellent moko États-Unis d'Amérique il fallait que tu aies savoir que tu ça kati émission to ko benga ondeko na ngonga esengeli yango toza koloba ete awa tozali koloba bobele bosolo na ezui ekosala mingi mitema pasi pambate ba ko kebisa ba ko intimider pambate biso tozoloba attaque ba congolais attaque ba nationaliste ba to ba lingi penza mboka la bango ebonga biso to boy to kabola bomengo ya Congo la batu mususu to boy to sala politique ya mabene kolo wa biso moko na kosalela ndeko la ngai politique ya mabete na kolobela ndeko la ngai likambo la sali bekate to kosolola bana libota basola kala se ya mvula kasi ngai pone kolo na kozela mvula betate po ete bato bako bomanga bali famille na ngai te yango talatina tozali koloba pamba te bino banso boyebi nini bazali koleka la République démocratique du Congo alors ezui ya mokolo mo lelo na zanga moko te na libongo na mwana mboka mobundeli Junior Mboma oye pa lobaki mama Océan na yaka no Océan du Congo place auto analyse ensemble place oyo tozo sala sensibilisation mobilisation kasi ezui banda to kati ribalango nanu nga na lobi ezui te na mingi ya koloba mosofo na ngetondi la biloko esengeli te na bimisa yango na lobi bande kolanga bolanda biso ni tozo loba awa tozo kela ba piste ya solution awa to ko melisa moto mabele te awa to ko lukande lolenge nini ngai na to bimala boumbu tozo luka lolenge ni tozongisela mendele maladi na bango malaria o ezakala kisi te tikilo lelo sida ezakala kisi te tikilo lelo mais covid ezala kisi siko bango oleto bundisa malaria o ezanga kisi bokono ekoboma biso to bundisa typhoïde ezakala kisi malonga te to bundisa sida o basaila biso ezakala kisi te tala biso toko lenge likolo ya maladi moko o bango ba ko fabriquer alors to lingi tozwa biloko bia bango tozongisela bango pe biso to bala ba Congo mani prends ton lit et marche toko tindika te moto akosala EDT esengeli congolais azwa bonsomi boye pe abunde tumba po yende moto akomisaka bato bakonzi detina tosali branche oyo ya ezui kabuya soko kozala kontala biso l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne ah balobi yonde moto nzambe moto nde moto te fungola biso la mwana mboka tosola la ye makambo oyo ya memeli biso pe mokili mobimba bayoka nini mwana mboka azali kolinga pona ekolo na ye pe akobamba nani marto na mokolo malelo po ete sengeli moto azoka oyo akoganga ai na molili seke likambo oyo etaliye matondo mwana mboka mbote mama boni santé tozali nakoyoka bokimi ya pamba to koya kokima nakoyoka kuna ba matata ba ko benga bato ba ko benga transco moi pine moi nini kasi mwana mboko ekoleka tension atongo ya lelo ezaki boni to ko kelepe ezali boni kanda ileki makasi mama Océan kotala buzoba ekoleka na kati ya mboka mutema ekosala pasi mutema ekosala moto to ebite Congo oyo bana balumumba bakufa banani tokochana esika balumumba poto tozwa bonsomi mais tomoni ke ata balumumba bakufa biso moko tokoki kozala ba deuxième lumumba et n'empêche on est toujours dans terrain tozo bunda bitumba na tongo soki omoni tokimi mbango c'est parce que quand la population emati bamoni ke eza ko umela alors bango moko ba mi libérer parce que muto akopesa sous mode de ba ko mona ete yango monaki population abimaki na nzela pe kotumba mituka wana lokola tozali ba oyo babimisaka population na balabala esingaki tozo mwa kobenda na moke poto ibani to kosala plus mais mwana mboka ngala sepelaka de loko bosala ka mais loko moko la sala ngo contre ezali nini
tango boko sala ka babiloko bongo boko sala yango ya marche courte bosali ekatani boko tchape ba vie na bino la danger parce que ba yebi bino pourquoi pas to sala eloko moko to sangisa makanisi na biso ya kati na biso ya libanda poto bunde tumbango mbala moko et puis la kolinga kosenga na yo kolobaka teke toza ba deuxième Lumumba parce que Lumumba c'est état d'esprit Lumumba ali lokwa molimo deuxième molimo ezalaka te c'est que biso tout to ande ba Lumumba poto ko continuer etumba oyo ba Lumumba place bango basukaki alors pourquoi merci encore une fois pour peuple alembi ndeka la zoyebisa bande kolanga bobimi obandaki yango depuis jour wana basoda ya ndabo batelemisi bino mais au moins teke sengeli to se préparer pour soki to sali yango epela bisika biso ke botika no ko sala yango ndambu wana ezaka objectif na ngai na combat na nga na salaka na lobaka na baimboka nyonso keno kozwa kokamata jeunesse na ngai oyo na balate na botate na kotsa ngo na combat c'est pas peu de choses alors ceux qui n'andimi makambo wana c'est parce que objectif nango ezali ngai naza mutu moko ko reculer simate pour que lobi baloba keno boyemba ki pona boyelelo esukeli binoni non ngai objectif na ngai ezali na bunda combat na libérer mboka na sala kombo na mboka oyo parce que ba oba sala ba kombo na mboka baliki ngane loko te lokola nzamba poni ngai tozaba mibale belé mais balingi kaka ngana sala makambo oyo c'est que zaki programme nzambe lokola nzamba pesa nga charge wana je suis sûr et certain que non na ko pesa combat oyo tina suka peto ko zabosomi na biso na kati ya mboka mwana mboka tozaki ngana yo pe tozako tambola mwa makambo ebele ya lokuko merci encore une fois na ba ope banzimi to boyi to tanga bakombola bango po ete menace za mwa mingi na ngambolanga mais to lebito ko banga te siko mwana mboka nini penza obiso to koyoko sala pamba te bino pe côté mususu bobelaki maponami lelo bomoni loi ya lutundula ba voter yango siko bokoloba nini tokekala système maponami ezui merci beaucoup mwana mboka le 30 décembre et le 30 juin mokonzi mboka pesa ki communiqué moko alobi de 1960 jusqu'au maintenant totikala na kozwa président légitimité wa wuti na volonté à peuple alors ceux qui to monana eloko wana salamati tina ni ako question élection je ne disconvie pas eloko wana parce que lelo ceux qui to lobi keto ken élection ngai na bandi ko voter na 2011 j'ai voté papa Etienne Tshisekedi wana na kokisi 18 ans net mais banda wana tilelo na tikala komona bon sommité ya peuple na 2019 combien de personnes ba kufi pour na pouvoir à présent Eli Bayiba ebele na poto combien de personnes ba tikala na ba tension tilelo na pouvoir à peuple Bayiba ndeko nanga lelo lutundu la ye wana imposer oyo président a préparé ki ayebisa ki bango baboyi banile yango tina nini susu tokene maponami mais ceux qui toke maponami toko kufa parce que attention au biso tozaki nango na 2019 au to vota 2018 ti lelo ezakaka esilité et rekoya ko bakisa deuxième tension et ko senga ni c'est que bat ba kondama yango to lobi boye on n'a pas besoin des élections avec les infiltrés au Congo si nous voulons qu'aucune des élections soit crédible et pré-transparence c'est que benemi oyo bazo bunza mboka basa nini balongwa tokolongola bango na ndenge nini tokolongola bango na méchanceté congolaise yango tolobi boyi congolais nyonso esika ozali kotia motema na mutu te mutu azaka ka mutu congolais nyonso esika ozali kozela mot d'ordre te congolais nyonso esika ozali yeba ke libérateur mboka oyo moko amen congolais nyonso esika ozali yeba ke mutu oyo akolongola Congo na bowumbu eza yo moko na Israël bazake belé et on n'en disconvient même pas que non Moïse à cause de la libérateur à peuple na ye mais tango azwa ka détermination tango nzamba benga ye apesa ye appel alobi c'est toi que j'ai choisi en Israël balungwa kana maboka pharaon bakenda ka kokota na mboka na bango nini kozanga penga ye vraiment peut-être et cause de la nzambe nda bongisa ki ngande mutu na kolongola Congo na bowumbu mais ceux qui nazo talela bato ceux qui nazo zela nini na kobomisa population pamba liboso nzambe na kokende kusamba alors pendant longola ba charge wana lelo nazo engagement ya koloba ke peuple congolais tokotala mutu te tokosenga ona mutu te tokozela eloko mutu te to milaki sa kibu congolais na nzoto na biso to bundela mboka awa to sali déjà ba programme oyo biso tozo bimisa ko population na balabala eloko mibale ezaka nini ndeko akosala mwa cotisation na ye po asunga biso ekomi synonyme ya slogan ekomi ya kobeta beta j'ai fait ça j'ai fait ceci est-ce que eloko ane kolonga eza lokola mwana mama oyo to parent oyo azotina mwana ki kosala examen d'état
tango zo pesa papier biki po akomela etikali na motema na yo soki obeta yango libanda mutu alinganda kuno ke liboso te akomisa yango na nzela mosusu bitumba ekomi ere mwana oke examen d'état kuna a échoué obanda okanisa ke ndoki na ndoki munoko na yo moko yango tolingi boye ndenge toza awa tokomi déterminé donc soki omoni mwana azosenga papa azopesa te suka mwana ke yiba soki mwana wana yibi ko mwana mabete mabeza parent OK yango mama oseya na lobi boye biso awa tozosala makambo na ndenge na biso topesa Fayulu charge mingi te aza motu ti topesa Martin Fayulu charge mingi te pour le moment Martin Fayulu azotala peuple akoloba nini bato ebele bazotambola na confusion tozela Martin Fayulu apesa mot d'ordre Martin Fayulu kopesa mot d'ordre sous mokolo nini le président a très bien parlé le 30 juin que loi wana soki eleki population bima na nzela awa loi eleki mais yo peuple ozozela sous mot d'ordre yango nini yango na yo kobenga congolais nyonso bisika ozali awa tokozela eloko te biso ba congolais na biso ke lelo bato baonyoka meza biso maman oseya na uti kosisa betide nanga kala mingi te maplome wana ndako ezo chômer yo kanzi na gouvernement Chilombo oyo ata Jésus akiti Chilombo akondima pesa nga poste na gouvernement na ye soki bango moko kosimba te bango moko kutala awa bakomi kolela yango bana mboka biso poto longola mboko na bowumbu mutu moko te ça demande la force ndenge ba français baloba l'union fait la force toye ba oyo bakoki kobundela mboka bandimi tozalaki na yo lelo na yo kopeso liste batu oyo bandimi kokende bitumba yango tosengi on est prêt ezali kama mabele toko tambola tozo saka tozo loba banganga nzambe bakocha prière mais kotika na makambo bonganga nzambe pamba te na kutime ko sangana parce que ezali kama mabele to bima to kende ko sala yami bale bato akomi ole bake non bozo sala ba aventure bozo sala ba jeune kati ya Congo on ne fait pas des aventures mes frères to senga ki na bato lobaki omoni lelo poto buka cour constitutionnel wana eza ba stratégie to ko sala au monde de l'opportunité attaquer bureau à Seni wana il y a des stratégies qu'on peut appliquer Torobaki les lois qui tozu même 10 ou 15 motos et comme ça ba stratégie te to attaquer bango plus mais loba pe manonga la osepela mais ba stratégie mso ko bomba parce que tango bato bakoye bango bako intercaler bien merci beaucoup yango Torobaki boye tozo libérer mboka et lo komi balé zo boma biso ezali nini bato balingi te biso to kutana président bato balingi te biso tokutana président po o biso tokoloba président ko fâcher bango mais nazo comprendre te bato bazoloba ke tozo bundela Martin Fayulu na munoko mena mitema vous êtes des ennemis de Fayulu ça je vous le dis bon zui comment bino président ndenga zana azotala makambo kisasa pamba te président azotala monde entier azana charge ya munene président akozala leger soki biso tozo pese poids soki biso tozo sungaye et comme bakal biso to solana présenté po ba yebi ke soki biso to botola to la bokonza binote biso ne tozana posa présent ayoka biso le peuple lingi quel le peuple parce que nous to tele makana peuple du premier au 30 c'est nous biso bato yebi o ezo le kana kata terrain bino bozwa ka rapport alors botika biso to ki ko sona mokonza mboka totalisa makambo ndenge zo kende parce que soki le to kutana mokonza mboka to lobelier et ka répondre biso c'est tout. C'est tout, maman, je te dis. Ekosimba. Lelo bino bozolo ba kenoto ke nebe élection en 2023. Oui, to boye za mabete. Mais bota la livre to soki. Est-ce que ndenge bozo monela? Soki biso to ke na 2023. Ata to voter Martin Fayulu. To président era bimaki na 62% te. Président bimaka na 85%. Ah bon. Ah, to oui. Président bimaka na 85%. Mais bazui soki combien de pourcents wana ba pesi Shadar na Chilombo lelo pokonza mokonza président yango wana Chilombo komo sakana nango awa lelo yo wana alinga atia déjà mutu na ye po ndenge a promulguer loi wana c'est tout oui atia mutu na ye yebisanga ndenge atia mutu na ye wana eza lokola équipe ozo beta match vita na Mazembe yo kamata supporter Mazembe comme ça l'arbitre ako pesa avantage l'équipe na ye c'est la même chose zo le kana kata Congo alors peuple est-ce que bakamona biso tozo monango est-ce que biloko na biso tozo tala ngona musika tokolela lisusu ata tona mboka melano mai na yebi kosana kanda makasi pendenge bauti kosala bande kolanga ezu tozolobela ngo mututu tozo simba mututu
po tozoluka ete ndenge bandeko la biso président Valère Mangituka ndenge pe namonaka likala kuna iso ekalo mpinga ye pe aya asimbaka kombo namona pe lesa majesté ntinu asimbaka kombo namoni pe batu tosimbaka kombo kombo tozo simba yango pola kobeta mpese kombo tozo simba yango pola kokombola ndaku kombo tozo longola yango ba étoile d'araignée kombo esalaka musala ebele pe kombo epala biso tobetaka yango pe na mabele tobetaka yango soki tobeti kombo la mabele bato bayebi valeur ya kombo bakoloba bango soki ka mama beti mombondo wana alobo silaka lokwa kombo esilelaka eyaka problème makasi alors biso tozoloba boye bandeko na ngai tout congolais yo osala kombo kombo oyo ozosala yango nini kombo oyo congolais osala yango osalaka yango nini tout congolais oza na kombo kombo osala yango nini eza kombo ya bafantaisie te kombo oyo ezaka significatif batata basimba yango soki akomi mibangi omona mosaka kopupola alingi te bambembele ezala pembeni na ye kombo na biso wana tosimbi kombo ezosala nini c'est l'état kombo jouer rôle e kombo la mbindo e kombo la Félix e kombo la occupation e kombo wana etikala eslogan te kombo wana ezala devise kombo wana esala mosala nango yango tozala posala bino tosangana bandeko ya SID samedi si je me trompe pas bakozala bongo na ambassade des États-Unis ezali bongo mabe te bandeko na nga bozokela ambassade des États-Unis mais motuna nange eza boye bino SID bokela ambassade des États-Unis ambassadeur États-Unis na Congo akeneke pas président Eli ou aza président ya SID sikoyo bino na États-Unis boke kosala nini bokei kolakisa mécontentement na bino to bokei koyebisa ye eloko parce que baambassadeur bayake pas président Eli bayake pas président ya SID souci na biso na bino peuple ezala ete mwa misolo wana bolingaka kosala bamanifestation bosunga yango population si vous êtes les Congolais oui boza la parti politique la bilo SID mais président number 1 ya SID asolaka la ambassadeur États-Unis c'est quoi bino boke l'ambassade kosani kosenga to kotalisa bango to boke kolobani parce que to yebelo ko boke kosala te ndeko lango benga nga na France mais kaza nous pe oya avant samedi to solala to tuno mituna nini boke kosala pamba te ambassadeur américaine o azali awa akutala kala président Eli basololaka siko tango bino boke l'ambassade des États-Unis boke kosenga accomplissement boke kosenga nini boke koloba nini en tout cas ndeko la ngai yom to benga kingai toza na besoin to tambola bino longo toza na besoin bokende mais quand même to yebaka nini boke kosala kati ambassade des États-Unis parce que ambassadeur ba defilaka la faden bakutelaka na président Eli mwana mboka à propos ya samedi nini okoloba po bino pe bozalaki abokele ko tumba na ambassade ya États-Unis bokelaki bo benga na mwana mwaswada mais quand même mutuna na ngeza laika wana président Eli auta ko yamba ambassadeur na faden bino bokei samedi nango et puis après fallait tant bozalaki je ne sais pas ce que président zaki compta la bino est-ce que tant bosala makambo président ayebaka to ayebaka te malobomboka merci mwana mboka ya liboso na biso ke président to pesaka charge mingi te président azam kumba makasi oyo azosala pona libération ya mboka kokoma na biso na ambassade ata États-Unis e na koloba nanu boyi nga na kosola na yo mena mutema na linga yo te oyebi aloko wana ambassadeur wana leo kosola na président mais makambo ke sola na chilo boyo yebi yango te muto koyeba ngo eza basia parce que nous avons des sia au biso to tia soki to moni ke loko wana eza malamu te to kotele melango n'empêche l'ambassade des États-Unis tozo ke ne poto bisa bango que si vous voulez que notre pays soit devient un pays développé botika ba relation mutu moko alia ka côté moko bokoza kate mbeli à double tranchant bozolia kotoyo bokolia kotoyo pourquoi pas ka bino bato ya SID boye sa président qui cessé de coopérer avec des occidentaux parce que bango de bazo bom élection à Congo et c'est bino bo comprendre que l'élection à Congo c'est salami parce que partout bolandi papa ola obo sala kombola alobini alobi Félix si soboke na élection ko gagner sur quel bateau magique Félix a gagné ça veut dire ba yebisi bino ke bon matabo kita Félix a gagné Félix a pesi bino déjà langage à kolobake moi je suis avec Kagame et pour venir le bazala Italie pourquoi pas ko yebisa président Eli président longwa ko travailler na occidentaux tika ko travailler na bango travailler Congo
bakoboma yo te po biso tozali po bango babanga liwa. Pourquoi pas boye bise bongo? Aussi le temps président azali ko travailler na occidentaux. Aussi le temps président zo coopérer na américain. Aussi le temps président zo coopérer na français na allemand na canadien. Aussi le temps zo coopérer na batala nyos. Bonzo mona te que histoire à Congo zo tournoyer. Bino bongo pensa bataille side bo mona ngote. Matondo mwana mboka. Eloko nyonso ezaka na leader. Mais soki leader a betimbela ezaka ya leader pamba te koma ka bato belé. Appel wana nanu na koloba ezana no eside pamba te eza congolais nyonso. Pour votre information, ngobila uti ko sala eloko moko ya kokanga ba transport awa. To pesa kimbela ezaki bato eside pamba te babimaki na balabala ezaki tout le monde bato babimaki. Yango to lobi manifestation wana. Bien que ba organisateur baza bato eside mais bato bazo koma na champ de bataille eza bato eside pamba te eza bato alamuka pamba te eza peuple congolais. Mwana mboka na lingi na tokende eloko wala parce que eloko wala ndenga la boyaki yango. Na lobaki na bato eside boto solaki la papa na ebite lo soso papa na nyango na travers papa ino. Na ebisaki bango na bi na temps oyo mboka eza l'occupation. Bo cesser ba manifestation ya ba parti politique. Ke bo tchaka ba parti politique la bino ezalaka liboso. Pourquoi? Mutu nyonso te aza compter la président. Qu'on se dise la vérité. Ponga dalinga koloba makamna sali bekate. Mutu tout azo sepela la président. Et puis mutu nyonso pete azo boya ye. Mais tango organisation eloko moko, ole bolo ba ke biso bato SID, po bo sala fiasco, ou bien bo kende esimbate, c'est le moment to associer à peuple. Na banze la sola ki na papa la zaki d'accord nanga. Mais aujourd'hui, nous avons comme ça, la France, maman, c'est un SID, tout ce qui est l'ambassade de France. Tant que Bolobi SID, bato nouvelle là-bas au Kenya. Tant que Bolobi SID, bato MLC ba au Kenya. Tant que Bolobi SID, bato ensemble ba au Kenya. Tant que Bolobi SID, bato IDPS ba au Kenya. Tant que Bolobi SID, bato ya ba INC, bato ya ba mouvement citoyen, bato bani ba au Kenya. Parce que ba on a que bon situé déjà parti politique moko. Bango bakoloba ke biso to sala biso bata SDT. Toi ba membre SDT makambo le tali biso te za makambo tali fayu na parti politique là. Mais soki bolobi peuple congolais oyazo souffrir parce que initiative euta ka pa mutu moko. Nde ba sangani ba sololi. Soki bolobi peuple congolais biso to telemi to ça quoi non c'est que biso nyoso o boza na France na Belgique basi ba déconfiné moi mke banzele zo funga malgré ba ko sa 4e vague o ko simbate bino les États-Unis bino la Canada boya biso no soto quitter l'ambassade des États-Unis o ko mona peuple ko se mobiliser mais tant bolobi SID eza malili. Merci maman. Likambo wana esalamaki na SID pambate. Likambo wana esalami na ba parti politique nyonso parce que le lot avant peuple nyonso za kana parti politique na. Oui. Alors tango baza ko sala eloko wana ba peuple musupe ba boyina ba parti politique même indépendant. Tango baza ko sala eloko wana sikoyo ba secrétaire général ya ba parti politique nde akopesa mobilisation na chaque parti politique na. Eza SID pambate. Na tango Martin Fayulu na Adolphe Musito baza koyo kona en tant que ba libérateur ya mboka akoyebisa ba lié ya lamuka. Ba lui à la mukasiko ba ko pesa et que na ba société civile et que na ba confession religieuse yango nde to bengi en général peuple congolais. Mais marche à samedi ça SID non marche à samedi eza SIDT. Marche à samedi ezali ba parti politique nyonso. SID azo sa mobilisation na parti politique na ye. Nouvel élan azo sala Kabuya megala ko pesa téléphone na musuto lukande ko moko ya SID continuer to tuna na ye makam nyonso et ko sa mutu akende ko mobiliser parti politique na ye après to kutani to bimi na kombo ya peuple congolais. Oh ba osala samedi la France. Oh ba osala samedi na France eza bande ko SID pambate. Eza batu nyonso. Ndeko Kabuya yebisa mutu wana na sa plateau. Eza batu nyonso. Mais eza SID pambate. Okomona même yo soko comme sur terrain wana au mona que non ekoza batu SIDT ekoza la peuple congolais. Eza la peuple congolais exala SID pambate maman océan. Biso tozo bunda pour que mboka kende liboso, biso tozo bunda pour la libération en mboka. Donc associé parti politique moko comment? C'est ça. Et ça problème il y a congolais. SID nde abimi lokola initiateur. Mais mosala makambo eza SID pambate eza ligne peuple. Ok, d'accord. Ce qui est la bonne, la malade, mais qui continuer les yeux. Chilo monenga zali wana kila Kagame na France, lelo batunyo so ezala ba pasteur banini, balobi ete Chilombo ako gagner l'élection ata bosali yango transparent ndenge bile bozolinga. Balobi boye Martin Fayulu m'a dit bakokai ko pesa ye batute parce que azali
na ba député ebele te balobi soki bapesi Kabila parce que Kabila azalaki majoritaire malobo mboka yo nini okoki koloba na makambo wana ezwi merci maman Océan soki lelo balobi ke Martin Fayulu azana ba député ebele te mabe eza te tondimi yango mais Martin Fayulu azali na droit ya koloba eloko na Congo pe salami parce que il est là il y a ba homme d'état congolais azana droit wana azana capacité d'aider babosa na teke na plan politique na Congo mutu moko te ako lakisa ko comparer politique na ye na Martin Fayulu wana babosa na ngote eloko bazo sala bongo bazana posa mboka ekende liboso te OK parce que ceux qui le Martin Fayulu apesi ba proposition na ye et que ba saleli okomona ke c'est un avantage à peuple et là comme bazo boyela ba proposition à Martin Fayulu est appliquer na makambo wana c'est parce que bazana souci à peuple te ba yebi ke to bimaki na to peuple vota ki biso te o biso to zwa ki uta ki na peuple te tika to sala makambo na ndenge na biso mais muto yo ayebi ke no population a vota kinga bien que ba yiba bokonzi nanga a ko sala nyonso pour que population azala na kimia c'est un peu ça lelo Chilombo eza pasi mais to yebi so ke papa yeba bien que 99 jours ezaka koyiba ya suka ezaka arrestation à voler to lembi yote komona te ke ozos oloyengo ozosala wana ke peuple a lembi yo to lembi yote papa toyini yo Chilombo tala ndenge yo kabimboka toyini yo Chilombo tala ndenge yo kabimboka ye Chilombo tala ndenge yo tekimboka o tala ndenge yo teki Kongo ye Chilombo tala ndenge yo tekimboka ezwi eza bongo na maboko na yo Chilombo nini okoki koloba na ye pamba te na yebisaki yo mama Océan ke mbanda keba oya kopesa mbanda mbote na buzoba ezalaka bongo awa lelo nyoka longo akomi mandataire makambo ebandi ndeko malembe yo po boma kobangisaka ngai malembe nayebi ke tozala ezwi me malembe nayokaki olobaki ke si deja okufa ozeyaka kopola tikaka topola mbala moko mama Océan tika topolaka mbala moko mabele ya bakoko Fayulu alobi ye tokobangela te mabele ya bakoko Fayulu alobi ye jikobangela kote ezwi tokaina mama Océan nyoka longo abala Denis Nyakero abala Denis Nyakero atika ye na Londres précisément na Angleterre ok bala mwasi abato mukolo mwasi déclaré uzwa mbongo uzwa musala lelo nyoka longo mandataire nyoka longo ezwi mandataire totunyo monsieur est-ce que tu raisonnes est-ce que yo penza nde ozawana ozalaka mwana papa Etienne Tshisekedi parce que soki ozalaka mwana papa Etienne Tshisekedi ba millions de personnes bazaki na sima papa Etienne Tshisekedi otie bango wapi oneza mutuna est-ce que yo yokela 10e miri wana yoka bazo wana yo yoka bango tala kozanga koyoka ndenge okoisi mboka tala kozanga koyoka ndenge okomisi mboka likolo tala ndenge kozanga koyoka ndenge opesi bato misala lelo 721 conseillers chaque conseiller azozwa $60,000 est-ce que 1081 merci ndenge obakisi 1081 conseillers chaque conseiller mérite $60 par mois mbongo wana ba conseiller na yo bazosunga peuple $60,000 est-ce que soki ezaka bato idps na monta wana bako créer misala bako sunga bandeko na bango parce que ça boye te mais au saboter combat et puis na papa Etienne na bana nyosa bota loba soki ezana mwana za le plus mauvais c'est Félix Antoine lelo ozoloba na biso tozo kena élection mais loi oyo Noël Tiana proposa ki aloba ki likamba congolais te chango vous voyez comment disons bobina bozo ko sa peuple il faut toyeba tu es de quelle origine mais ça au moins qu'on en parle faut toyeba azaya mboka nini mboso bakosala yango mpo bayebi ke échoué nango est-ce que ekoti mpena Noël Tiani wana bato bayoki parce que moko aza américain Noël Tiani azaki moto ade tendance na koti mpe na makambo mibale susi na ye ezalaki akoma gouverneur ya banque ok ozo comprendre ndenge batie mwana mwasi wana mama tala busoba quand on dit totika tribalisme Congo eza fermité
Congo eza province te, Congo eza nation. Lelo yo na kati ya gouvernement congolais. Tala programme tu le mwasali. Iye azomi benga kasaye. Kabuya zo le numéro cha poto za na posa. To benga bataye side to ebandeli baza ko évoluer. Iye a komi benga kasaye. Aye ko cha ministre ya finance kasaye. Ministre ya justice kasaye. Président la cour constitutionnelle kasaye. Président la cour de cassation kasaye. Procureur général de la République kasaye. Procureur général ya cour d'appel ya Matete kasaye. Aye ko zwa gouverneur ya banque kasaye. Président a ya IDPS kasaye. Secrétaire général ya IDPS kasaye. Est-ce que ba province musu wana na kati batanga classe te? Si ko lelo oloba na biso ke non oboma libala FCC cash. Okoma na union sacrée de la nation soi-disant. Objectif ya union sacrée yango za maboko na yo. Banda osali gouvernement na union sacrée to bénéficier nini? Lelo na beni yoka bitumba. Lelo bande kolanga ya beni. État de siège ezali wana. Lelo état de siège ezali wana. Yo zolo bakeno na ye wana pona kota kimia. Chilo mwakei na Goma. Soi-disant na keko sisa paix. Nzoka nda akesala ba rencontre na batu na ye. Voilà. Akeko kutana po akamata minéré na biso usine ya transformation ya minéré eke Rwanda. Na munoko lobi ni na Congo toza machine ya exploiter minéré te. Est-ce que mutu atanga? Mutu tata ozoba oyo est-ce que atanga classe? Ezui. Yo atanga la classe wapi? Ya mibale balobi na bango mutu oyo akozala candidat na kata RDC faut azala licencié. Mais je te dis, il doit nous dire il a étudié où? Diplôme d'état azwa kango wapi? Institut supérieur atanga wapi, université atanga wapi, et puis akoyebisa biso ba professeur batangisa ye na kombo université atangaka na ba collègue na ye ya liboso azwi témoin Macron wana wanga. Oui, allô mon mboka. Allô. Ah bonjour Ndeko, bon to sali moi surprise muke ya kozwa en direct awa pona o annoncer biso samedi ndenge nini SID makambo zo le kandeni ni o SID kozala kola l'ambassade des États-Unis na France. L'ambassade des États-Unis décidé. Marche ouais kosala mangamba moséa de la presse congolaise. Ah oui, il fallait commencer par là. Bon na eba ki oyebite mba moko moni brisque hein. Ta on alobaki okoti mba moni tando to zuyo na moi po o pesa kaka mo annonce po to mobiliser to sensibiliser ko le kandeye nini. Oui, c'est-à-dire que numéro 0049 il y a qui bon. Bon, il dit que Mobimba Banamboka Baza Hotel depuis les élections et les cas qui a le 30 décembre 2018 Banamboka Baza Hotelema na poto wa Banamboka Bazaka ya Hotelema. Otombola mwa mungongo mwana mboka. Bana mboka toujours continuer action de pression sur le pays où il y a miné les États-Unis, la mboka na biso na France, la Belgique pour que ba lâcher biso ba congolais ba mboka na bango ba libérer mboka na bango ba bona ba yo bango ba boni pour ko bongisa mboka wana. Donc il faut libérer ce pays là et ça na ba passer parce que la Congo dans le Congo, donc pression il faut continuer. Pression na projet ya pour libérer mboka na biso. Allô? Ok, merci beaucoup. Botolito yeba lisanga yango. Est-ce que boza ensemble na peuple congolais mobimba to pesa kaka bato ya SID à partir Martin Fayulu Madidi? C'est-à-dire que tant on a lobby bana mboka. Ok. Et ça bana mboka kaka bao ba ponaki Martin Fayulu te. Bao ba ponaki Martin Fayulu ba SID bazo lo ba mboka. Et ça na batu mususu. Et ça ba mouvement mususu. Baza kaka elongo bona parce que bango baso bazo lobela Congo. Bango baso bazo lobela libération à Congo. Donc na bayo ba SID bayo ba vota ki Martin Fayulu.
na bao mosusu bavotaki bazobunda mpona libération ya mboka bango banso baza elongo. Donc na confirme bino ke bacongolais nyonso baza elongo mpona kolibere mboka na bango na bao nyonso bamiyibi oyo nyonso bazodirige mboka bamiyibi oyo nyonso bazokolonize biso lisusu lokola mondele ya kolonizaki biso. Merci Matondo mwana mboka tozwaki opaya lombango tolingai kaka osembola la mo esika wana pamba te biso toboyaki likamba ba parti politique tolingaki sikoyo biso nyonso totelema lokwa ba resistant pona kokela sima mboka kobundela mboka pe bino boza kuna mikila bapaya bosala lokola mutu moko pona kobundela ekolo. Merci vraiment Nzambe apambola yo totiki la biso yo soki mwa liloba suki ezali ya ko interpeller le sous conscience bandeko okoyi koloba bongo biso to continuer la biso. Bon, moi, le Lobasou, appel à l'unité. Ok. Appel à l'unité. Parce qu'on peut pas la unie. Parce que l'union fait la force. Il y a Mboka Belgique qui est qui les principes l'union et les principes général l'union fait la force. Il faut que les Congolais pensent. Et ça la dingue pour le Cité. Dès matin, n'a pas de moussou, bazo se reconnaître par résistant. Bas les longo, tous les longo, tous les lobamoko, n'a pas eu bazana qui sasa, n'a plus tous en diaspora, ouais, les États-Unis, et de l'Europe, et de l'Asie, tous les lobamoko. Merci bandeko balandi wana peza bomboni ete na benga ki la WhatsApp te la benga na crédit normal yango na crédit pe ekei po ete to benga ni mo musika na banzi bolandi pamba tende kwa lobi bino banso to sangana elongo to zala liloba moko ndenge ndeko junior alobaki union fait la force. Vraiment matondo la onde ko Nzambe a pambola yo likambo les alika ya SID pamba te yango pe la kosenga la papa loso si je me trompe pas na etumba oyo tolongola kadon ba couleur pe ba tendance politique to ke la bala Congo yo mona Congo nyoso oyo votaki Fayulu ozagala sima Fayulu yenda za lokola berger biso banso samedi tokuta la bongo na ambassade ya États-Unis pour la kobunda ndeko langa ezu la maboko la nyoka longo akomi molobeli toke ne poto sala belo nyoka longo aza patron nyoka longo na ibité na mécanisme nini na DGRAD na machine na DGRAD nyoka longo numéro 1 le patron numéro 1 de la DGRAD c'est nyoka longo récompense à Denise récompense à mwasi mais ba wele li mwasi amoni ke non limbongo libala na pesa ki pona mwasi na yo zo bulu angwana comme ça tikelanga yi bor na ngana kumba kango atikenge mwasi ya mibale na koloba boye eza ko sala biso pasi ya komona buzoba ya boye ko sala manakati ya Congo yango na ibisa kiyo keno eza bitumba parti politique awo eza bitumba ya mboka amen eza bitumba mboka mama totika makamuna na kolanda parti politique moko ekolonga bitumba Congo te eza likambu Congolais nyonso tozala bumoko tozala lokola mutu moko to bimana balabala to libérer mboka c'est ça la démocratie wana na linga kina éclaircir pour na bongo ya mibale usine ya transformation ya minerai et Rwanda balobi les Congolais n'avaient pas étudié pour exploiter minerai ainsi je ne sais pas Chilombo atanga wapi Chilombo mayele ni nazana ngo Chilombo bon wana na bombi ya misatu omoni ndenge président ya iti akufi biso poto bo Chilombo ekosenga biso combien de minutes or Chilombo est plus par rapport na ba président nyos ba kota na monde mutu aza plus péré za Chilombo eloko ezozanga biso misolo soki tozalaki nango maman seya eloko te combien de fois totelemi Chilombo akoloba boy totelemi la boy akoloba totelemi ya boy akanisaki akoboma peuple na vaccin omoni eloko ekomelie batrusu balobi non ndenge nini président Martin Fayulu azwi vaccin na seki bango est-ce que boyebi vaccin wana Martin Fayulu azwaki eutaki wapi est-ce que boyebi munganga oyo ayako vacciner Martin Fayulu autaki wapi point d'interrogation menga nalobi na bakongomani nyonso naza kote ya peuple ke tokozwa vaccin wana te lelo Francis Kalombo omoni buzoba ngoya omoni makambo ngo lelo wana leli aleli zoba mais na retard
Chilombo maman océan lelo ceux qui ozu musala oyebi bien que non nga pona lia na kozwa mbongo na musala nga pona somba liputa na kozwa mbongo na musala pona futa minerva la bana na kozwa mbongo na misala comment est-ce que moi na wapi moto azo sala musala azwa salaire te Chilombo wanga ni salaire alobi non nayeba salaire na ngati mais oyeba ka salaire te 500 jeep moko zo coûter 27.5 millions de dollars ozwi lango wapi Bitumba ya Congo, c'est les faisalités. Bitumba la Congo, c'est les faisalités. Bitumba oyo, c'est les faisalités. Bitumba oyo, c'est les faisalités. Yemba. Bitumba ya Fayulu, c'est les faisalités. Bitumba ya Fayulu, c'est les faisalités. Bitumba oyo, c'est les faisalités. Bitumba oyo, c'est les faisalités. Oh, Bitumba ya Congo, c'est les faisalités. Bitumba ya Congo, c'est les faisalités. Bitumba oyo, c'est les faisalités. Bitumba oyo, c'est les faisalités. Ezui mwana suka tokomi na biso la suka Junior Mboma. Merci beaucoup mon aussi. Tolo ba poete toka bwana. Oyeba ka salaire na yote mbongo sombeli ba député ba jipo zuli yango wapi. Ba invité na matanga mwana na fête mwana bemba libala. Ako pesa mwana bemba mutuka ya 340,000 euros. Na munoko na zwa ka salaire te. Na yeba ka salaire na ngete. Batuniye na temps ozaki na kamere. Oyeba ki salaire. Alebi oui, na tango nazaki na kamera na yebaki salaire. Mais na minute oyo directeur oyo azalelo parce que makambu ya salaire à présence et muto a contrôler ngo eza directeur na ye. Mais directeur na ye alobi azosala musala malamu te c'est que kamera za ko sala musala malamu plus que directeur oyo azali. Mais yango alobi kamera za mutu malamu. Alobi akomisa kamera na grâce président. Ça va. Tozana wana. Mais lelo soki kamera bimi na grâce présidentielle azoloba wana. Il est obligé justice congolaise de dommager Junior to comme na soke ezui mokolo malelo nini tokosala na Congo pour Félix akende système d'occupation elongwa bala Congo batika kolela eloko tokosala lelo ezali révolution populaire. Les seules choses autotikali nango peuple maponamité okene pa nani awa bazolinga batia dalo président Seni or dalo na goma ucholo bakokozwa deuxième mandat siko biso tokene élection potolela lisusu awa nga nazo le 21 novembre na kokisi 30 ans tina zo kaso 35 ans na za kaboy non maman c'est ya biloko na tokondima ngote tolobi boye élection ekokende na voie normale ndenge peuple alingi mais pour le moment to kanisana élection te pour le moment to tana vote te ceux qui toke vote on va toujours plaire ekokoma mode de vie normal pour na biso alors pour to tika la buzo ba oté peuple congolais faut à se révolutionner to bimana balabala to takenan aéroport international ataba bominga lelo merci to se révolutionner to telema to boya buzoba oyo Chilombo certain individu akoyoka akita mata mutu moko takoza liboso a peuple numéro de téléphone na kabi numéro nanga téléphone eza plus 243 82 95 76 227 plus 243 eza 8 eza 2 eza 5 c'est 9 plutôt, ils ont 5, ils ont 7, ils ont 6, bah, demi balé 7, plus 243, 82, 95, 76, 227, ou les numéros personnels, dans la peine, c'est le numéro moko na zana. Ezu ya mokolo mo lelo to yembaki pona bino Junior Mboma poete apanza poke poete abwaka libanga la molili oya koloba ai cela veut dire ezu. Merci na yo mone kanga yanga ndeko mana. Ah, bondi ya botard de bonoite na air émission ekokomelo na mboka États-Unis ozali bongo yanga ya motema ba pour mettre Angola no bondi ya botard de bonoite na air émission ekokomela bino maman d'Angola na mokite na Florence ya Matondo Mido toza kolela la baye bazali kolela vraiment matanga la biso ekozonga bongo na mikili ya bapaya la banzi landi oyo mosa ya nga kufaki bana bakokunda bongo na Londres na sima bakozonga na France biseka bango bavandaka poete ba panzala pe yako na libota tozali kolela bino te kanzamba bondesa mitema kasi tolobi na omo ina République démocratique du Congo yoka kabiso malamu ko yoka kabiso à travers te commentaire na o ya malamu nde tokolinga ya mabena ko zongisela yo soko tolinga nga pe na ko tola yo po ezali kambu ya Congo to sangana liboke to bunda toza ko bongisa ko longola mabe tozo chamuchanga tozo tamize ya malamu etikala ya mabe ekende tolingi te etomelaka mai ya bololo pe bino bomelaka ya sukali to ali bomoko union fait la force. Merci encore une fois là pour maman Jawa assalamu alaikum na ba musulmans
nanga na South Africa père double Guy Lompingala na Naël Lompinga Guy merveille kitoko autorité morale Pascal Pembele na lobby JKM na France ya océan de la presse na lobby bien JKM ya océan de la presse congolaise likunya na mutute likama na mutute mama Célestine bino tout partout bozali ingeta na bana mvuluze to bundela mabele ya mboka Congo l'air est tellement grave élection ekozala te pona liwa ya ba peuple congolais. Merci l'équipe technique la moni bongo kabu ya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne moto te kabu ya nde moto grand prêtre Andenga système moto Nzambi. Merci de notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu n'aima jamais. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Parabe Miso Banga. Merci na Djino Loso mon ami de tous les temps Dalida Bayoko. Merci Nembele. Merci na Esongo etena kankola bombe kayo ko lofokota ko kala mbelongo. Ingeta ezu ya mokona lelo ekangi Denise ekangi Félix eboyi élection 2023 et lobby soulèvement populaire. Kaka yo soko za matoyi mangongi. Okokwea Kasingana Junior, que Dieu vous bénisse. Bye.